na kombo ya ba mama nyonso tokomaki apo tosali mabe nazosengela bango pardon toza na besoin tolanda babana totiki bango na ndako toumeli ya makasi place akolala eza te condition eza bien te au nom de basi nyonso bazala wana sengi otala ka na biso bamama toza na besoin to rejoindre bana totiki bango libanda. Merci. Bobeta maboko di. Merci la visite au Kotala biso penza et réconforter biso et fortifier biso. Toza bakangemi ya solo. Na kati na biso eza na ba oyo basala mabe na ba oyo baza ba innocent. Soko tali malamu ba innocent baza ebele ya ebele. Dans la avocat. Bakanganga pour na client nanga. Muto signé contrat mutu mususu société minière na magistrat. Papa ça fait 7 mois dans cette société là. Batiki société na mokolo nango ngam de bayekotanga. Azonyo pama awa ça fait 7 mois mon papa. Pour aza magistrat, azo corrompre batu nyonso. Aza na cour de cassation. Comme on a un maître magistrat Wasso, il s'appelle. Harcèlement eleki ba magistrat na ba avocat. Na deux so vérité. Ba nyokoli ba avocat ba commander ba marche pied na bango. Bongo, bosala boye bote, bosala boye. O ba lobby, bazo pesa nde ba injonction. Ata baza na raison te bazo pesa na problème. Ba mama belé, ah basali bambula, ba samba kutute. Ah bon? Je te jure. Et ça ba mso ba beta ba 20 ans awa, ba samba teti lelo. 20 ans. Je vous jure. Et ça na kaya papa moko azali awa, ba kanga bango na période makamba kabila wana les pères. Ti lelo. Ba samba te. Anarchie eleki na mboka na biso. Kana yeleki soko zaka mokonzo bandi ko piétiner po bazana se to sepeli makasi kutu yoza mobali zana sisi na biso yimba na makota na biso ba mama beleki awa ba yebi ata situation baninga na bango basinde ba leso lekela awa te ba mama ozana pasi papa ba o ba boti awa na ba bébé na bana ya mike bazali awa kolia pasi kolala pasi ebele bazokufa bazobeta biso te toza sifoke pona kozanga kaka espace kolala mabe ndengo yebo yeto sepeli makasi papa sunga biso bimisa biso esika pasi oyo pona lipa oyibaki lipa pona nzala bakangi yo bakoti makala esili somo yaya olati boti ya moninga bakangi yo lokwa bayeba na mikonzi bakoti yo makala okoti na toilette moninga na yeba na mokonzi finalement makala esili somo yaya. D'accord. Merci mon papa. Merci. Na koloba pona nga moko te na koloba pona batu nyonso. Biso tozaka kana demande mibale to misato. Ça ne sert à rien toi ebisa biso ke bimisa biso. Au moment où nous parlons 14 basa déjà na pelouse ba kotisi. Je pense eloko tokosenga, il faut revoir le système de justice ya poko. Prison centrale nenge tokola to ebaka ke ce sont des grands criminels ne batia ka bango awa. Mais awa ekomi mutu ayibi téléphone à $5 batindi na prison makala. Mobali ayokeli mwasi na yezua atindi na prison makala. Ngana zana ndeko na nga magistrat to za procureur to swani mutu aye makala. Si bokoki ko salisa biso ko échelonner ba infraction. Oyo esengeli chef de quartier kata esuka na quartier. Oyo esengeli police esilisa esuka na police. Prison ezala vraiment na rôle nango oyo ba fongola ki pona ngo. Toza na kaya batu awa ba transférer ba uta beni. Ça fait 2 ans baza awa. Ce sont des prévenus. Batikala ko sambate. Loin de leur famille. Bazaka na visite te bazaka na lisali c'est mon côté. Elles sont venues à 25, lelo batikali 19. Bakufa ka chaque jour. Mutakolandela skana bango azate. Tozana bakaba misusu baya awa ba mama bana baswana. Bazui mama batindie na makala. 8 mois 9 mois. Asamba katesa kaka prévenu. Sur les 366 tozana bango awa. Nous avons au moins seulement 32 condamnés. Tous les restes sont des prévenus. Bayebi bakosamba ka mukolonini, bayebi te. Et chaque jour, convoi ezoya kaka na basi. Et yoko boka bango awa. Place akolala ezali susuté. Batu bazolala na ba toilette. Omoni ba douche nyonso e koma lelo ba réfectoire batu bazolala. Na butu po kitatoke ne ko subeza problème. Biso souci na biso. Ezaka kateke bolongo na biso puisque nous allons souci tokende libanda. Mais souci na biso, soki machine ya justice ya mboka ebongi, prison ko tonda lisusu te. Faut commencer par ba magistrat, ba juge, ba salisa biso. Ba katalika monenge sengebeli. Et ça que mutu azana mbongo, yanda azana raison. Oya zangi mbongo, azana raison te. Enyoko libiso.